Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kolanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na esengo mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino ba émission oyo bomesana kozela mokolo na mokolo mpona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli bango. Ozali lokosu nazwi responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com mpona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te. Ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo mpo ete mboka na biso ekende liboso mpo ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala mpo ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso mpo ete ezali esengo mingi mpona kotambusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandeko bobolingo mbote na bino bayebomesana kolanda émission na biso ya radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo? Lelo tokotalisa bino ndenge nini bakongole oyo bavandi awa na poto oyo bamosusu balobi ete bazali bakadre na kati ya baministère oyo ezali na kati na France, me makambo ebele ezali koeshape bango kokamwa. Bandeko tozali koyeba te soki nani mpenza aloka biso bakongolais. Tozali komitu na tokende na Maroc biso nyonso bakongolais toloba mwa liloba na liboso ya lilita ya Mobutu tobwaka bantsamba mpo toyeba verité esika nini atia biso to ndenge nini. Nabanzi ete bato mosusu bakoloba ete yango ye mama ozali makambo nini azali koloba. Bandeko soki nazali koloba boye pamba te bandeko babolingo ezali pasi pe mawa. Okomona congolais azali koloba français molai. Okomona congolais alati kazaka neti moto ya malonga oyo ete akoki kopesa solution na makambo. Nzoka nde moto oyo bino bokoki koespere nzoka nde ye moko pe oyo ndenge balobaka aveugle azali kokumba aveugle. Nani akokomisa moninga? Noki te bango mibale bakokweya na libulu. Bandeko babolingo euti kopesa biso mawa pe pasi tango tozali komona na kati ya bakon mbata bato mosusu bazali koya mpona kopesa batitre na bango ya koloba ete bango nde bazali baokadre na France, me ezali kokamwisa biso makasi ndenge nini ba oyo bazali koloba ete bango nde baokadre na kati ya France, me tozali kokamwa. Bandeko babolingo botala mwana mobali oyo na kombo ya Martin Sali. Mwana mobali oyo na kombo ya Martin Sali ye alobi ete azali combattant. Malamu po ete ezali shwa na ye oyo aponi. Me aye kobakisa lisusu ete azali cadre na ministère de l'éducation nationale kuna na France. Oh, ezali kitoko malamu tosepeli mingi po ete biso bakongolais tozali kameme na bacadre minene kuna na France oyo bazali kosala meme na ba ministère de l'éducation nationale. Mais sikoyo tokoyeba
ministère de l'éducation nationale esika ye asalaka. Est-ce que azali pe cadre? To ezali na ba congolais mosusu komona ete tango mosusu azwaka na ye ba papier azali kokende kopesa pesa epai ya ba chef na ba bureau aza kodistribue ba papier azelaka kaka soki bakomi lettre bapesi ye batindi ye akeye atiki lokola huissier. Me ye akomisi yango alobi ete azali cadre, me tokoyeba soki mpenza azali cadre po ete oyo ezali radio Zoomel 1000 toyebi esika ndenge nini tokotaka na kati na bascanner na biso mpona kokotisa bato mpe mpona koskane moko na moko. Na minute oyo tobandi nano koskane Monsieur Martin Sali, bandeko ba bolingo, Congolais oyo alobi ete ye azali cadre monene na ministère de l'éducation nationale na France. Ezali malamu to sepeli mingi po toye komona ete ya solo penza, donc bakon mbata bazali pe na ba cadre ya malamu oyo ntango mosusu biso tobandaki koignore, tobandaki kokanisa ete bazali bana ya kuluna, me tomoni ete bazali ba cadre. Me sikoyo tokotalisa soki mpenza ya solo bako mbata bacadre na bango na bazali bacadre to bazali kaka bato bazali kosala na kati na ministère, ezali nango kaka mosala oyo ya ndenge batindaka ozwi papier oke okotisi na bureau, ozwi papier oke okoti na bureau oyo bato batelemaka kaka aza kozela mokonzi akoma mwa lettre apesi alobi kende kotika boye, ou bien azali mpenza cadre ayebi mpe bamakambo ya balwa ya esika ye azali kosala. Yango na tolobi tokokotisa nano lelo Monsieur Martin Sali oyo na scanner po toyeba bomoto na ye na ndenge ya solo. Bandeko babolingo, mwana mobali oyo na kombo ya Martin Sali kon mbata alobi ete ye azali cadre na ministère de l'éducation nationale. Mais ezali malamu, ezali kitoko mingi, me eloko tozali kokamwa bandeko tango toyoki titre ye apesi, me tozali kokamwa po ete liboso tobandaki kokanisa ete bakombatant bazali kosala lit na bango mobulu po ete bazangi moto akoki koencadre bango mpe kolakisa bango nzela. Me lelo oyo toyei kodécouvrir ke un Congolais na kombo ya Monsieur Martin Sali azali cadre monene na ministère de l'éducation nationale na kati ya France. Oh bandeko, oyo ezali une bonne occasion mpona bako mbata, me ndenge nini makambo ebele ezali koéchappe bango. Bandeko, tokota lisikoyo tofungola nano dossier ya Monsieur Martin Sali. Ndeko Martin Sali soki alobi ete azali cadre monene na kati ya ministère de l'éducation nationale, biso tokoloba niet tondimi yango te, wana ezali bambata na kati ya ministère national kuna na France. Ye il faut azala moto oyo atelemaka quelque part ou bien vandaka na mwa bureau moko boye, soki babendi ye azwi bapapier na bureau boye ake kotika yango epa chef. Donc azali kaka moto asalaka transition ya badossier aza kokende kotika, mais azali cadre te. Mpona nini toyebisi bino ete azali cadre te bandeko? Un cadre congolais oyo azali kosala mosala na kati na ministère de l'éducation nationale, ndenge nini akoki koyeba te kotia bako mbata na kati na nzela? Parce que tango moto azali kosala na ministère ya monene boye kuna na France, makambo oyo etali bamboka ya Afrique, ndenge politique ezali kotambola, makambo wana ekoki koéchappe ete. Ndenge nini mwana mobali oyo azali koyeba teke il faut solola na bakombata ayebisa bango ete bandeko lito biso tozali kosala
ya kokendeke na ba Zénith kokanganga ba concert ya kokendeke na ba bisika oyo ba musée bazali kobeta kotia ba barrière politique wana ezali yango te. Tala ngai nasalaka na ministère de l'éducation nationale na kolakisa bino nzela nini yo biso tokosala ba démarche na biso na mikanda tokokoma tomema yango na ndenge ya bato ya mayele po tozwa solution. Me bandeko ba molingo eloko ekamwisi biso bandeko, moto oyo alobi ete azali moto ya mayele, moto oyo alobi ete ye nde moto atanga, eloko ekamwisi biso bandeko, moto azali cadre na ministère de l'éducation nationale, azali kokende kosala kikuluna na kati na église pona koluka kopesa interdiction na bapaster bateya te, azali kokende na bana ya kuluna ya bakombata po basala mobulu na kati ya église. Eske moto oyo azali cadre akoki koraisonne ndenge moto azali koraisonne? Tala na kati na ba émission oyo euti koleka, moto azali koraisonne malamu. Mwana mobali oyo na kombo ya Monsieur Jean-Pierre Mouteba. Monsieur Jean-Pierre Mouteba wana azali kozongisa bango na nzela, me bango sambul bazali ko comprendre kaka te. Bandeko, oyebi ete ngai mama Rosalie na regretté tango na moni moto azali koloba ete un cadre na ministère de l'éducation nationale na France, tango na moni ba déclaration na ye na mie kotala na makambo akendeka kosala na église comme mwana ya kuluna. Bandeko maya miso ekitinga na lobi, ah, nani aloka Congo? Ngai na komi tuna tokende bito sanga na biso nyonso tu ba Congolais oyo tozali na poto, tokende liboso ya lilita ya Mobutu, tobwaka bansamba, toloba mwa liloba. Tango mosusu Mobutu akoki korevele ata moto moko na ndoto akende koloba ete esika nini atia milimo ya bakombata, ou bien ekoki mpe kozala libabe po ete ndeko Martin oyo akimaka mboka depuis 89. Toyebi mpe te na dossier na ye ntango abwakaka ngunda makambo nini oyo akoselaka Mobutu mpe makambo nini oyo alobaka contre Mobutu. Ntango mosusu libabe wana yango na nde ezali kolanda eti lelo po ete moto azali cadre. Bandeko, ozali koyeba te ndenge nini okoki kotia bakombata na nzela, ye moko komi lokola mwana ya kuluna po bafilme ezali oyo ezali kopesa soni na babiloko ozali kosala ezali kokamwisa. Epui mpe eloko ezali kokamwisa bandeko, moto yango aza koyakaka oyo nazali cadre na ministère de l'éducation nationale. Oui, toboyi te, mais yebisa biso nanu papa ata kuti yo moko ebongo yo moto ozali cadre monene na kati ya éducation nationale na matutu ebele boye na elongi. Yebisa biso nanu batutu wana euti wapi vraiment? Oli otala nanu ba makambo etali nzoto na yo, oyebi ke litutu wana ezali préoccupation monene oyo yo koki kotala pe kolandela yango oyeba soki bakosala yango opération soki te. Oli otala makambo ya motuna yo wana na ba matutu okomi kokotaka nde ba makambo ya babozoba kokendaka na baeglise kokale bapaster kobeta bango. Ah, ezali pasi pe mawa. Papa Roger na pesi yo nano maloba ebongo nsima ngai nazali na mingi ya koloba. S'il vous plaît, na sengi na yo zwa maloba. Merci mingi mama Rosalie pona kozongisela ngai lisusu maloba. Vraiment ezali esengo mingi na ndenge ozali tango nyonso tu kotalisa ba point de vue moko oyo ete nasepelaka mingi tango nazali komona mwasi lokola yo oyo ete bato bazali kofinga bazali koloba ete ozali zoba. Mais tango ozali kotalisa ba point de vue mosusu nazalaka soki na vandi pembeni na yo nazali koyoka pe nazali na esengo nazali komona ete tango mosusu yo nde Nzambe apesi mwa mayele ke bato wana oyo bazali kofinga ke ozali zoba. Mais na koyebisa o mama Rosalie
kolelaka na yo mingi te po soki bato na balobi ete ozali zoba nga na koyebisa yo ete ozali mayele mama Rosalie. Bandeko ba bolingo, makambo oyo mama Rosalie awuti koloba vraiment bandeko, il faut toyeba yango ete biso ba congolais tokomi koyokisa nde mokili soni, tokomi nde komiyokisa soni surtout epai ya bapaya ana poto. Bandeko, moto ami bengi cadre na éducation nationale awa na France, mais bandeko azali koyeba te ndenge nini akoki kosala po ete akoka ko-encadre bakon mbata bazwa nzela ndenge nini bakoki kosala po ete alakisa bango directif ya malamu mpona bamema lite na bango na oyo eloko bango bazali koluka. Bandeko bakombata mpona bango baza komona kaka te lite na bango po ekende malamu, il faut bamema yango na ndenge ya violence. Bandeko, eloko ekamwisi biso na interview oyo bauti kosala, baza kotuna bango bamituna na bamakambu baza koloba vraiment te komona ete non bato oyo bayebi rien, baza kosala kaka bamakambu ngulungulu. Et surtout moto oyo bazali kobenga na kombo ya Babe Masombo. Bandeko, Babe Masombo ifale oyoka ba argument na ye, ozomona penza ke na mawa bandeko, na mawa. Vraiment non. Makambo aza koloba, aza ko tourner na makambo journaliste aza ko poser ba question au journaliste aza ko poser, ye aza koloba kaka ba makambo mosusu. Vraiment na félicité mingi ndeko oyo azalaki na plateau na kombo ya Jean-Pierre Mouteba. Vraiment ndeko wana nde mutu aza ko raisonner kutu koleka mutu aza komi benga cadre na ministère de l'éducation nationale. Mutu mobimba za na kati ya ministère oyo ezali ya éducation nationale na kati ya France, mais aza koyeba te ke ezali na ba bureau minene ezali na poto oyo ete bakoki kosala pe memo na bango bakombata oleka na ndenge ya violence balobaka basali ba memo na bango pe bakei bazwi délégation moko bakei bake kokotisa yango baza kozela pe suite. Maintenant ye mutu aza komibenga cadre akomi na ye mwana ya kuluna oyo bakomi kokende kokangaka bamakambo ya baconcert. Jusqu'à présent un Congolais aza komibenga cadre na kati ya France aza koyeba te ke ezali te koempêcher baconcert nde yango ne changer logo na Congo, alors que mutu lokola ye nde mutu akoki kolakisa bango directif ya malamu babiro nini bakoki kokota. Mais jusqu'à présent ye moko pe makambo wana nyonso eza koéchappe. Alors yango wana ya solo biso toza koconfirme ke moto oyo azali cadre te, azali kaka moni bakongolo basalaka ke azwa occasion moko boye azwi musala na ministère de l'éducation nationale, mais musala na ezali nini? Musala na ezali kaka ke soki tango mususu na bureau moko bien na secrétariat ba dossier be ba beti ba mikanda ba dossier ba nini azwi yango aketa mususu akotisi yango bien na bureau moko tango mususu bien ya chef azwi tango mususu oyo chef asinyaki aye nango tango mususu na bureau mususu aye akotisi. Donc musala na ye yango na po soki ezalaki penza cadre, un cadre congolais na kati ya ministère de l'éducation nationale bamakambo tozoloba ekoki koéchappe ete ye kutu nde mutu alingaki aloba bon bakombata bamakelelo tozosala ya pampamba nga sikoyo nazali mutu ya boîte nayebi bamakambo ebele ya politique ndenge etambolaka sikoyo tokomema yango na ndenge ya mikanda ya ndenge ya nini to nayebi babiro nini tokobanda kokende kokotisa po ete tozela basuite na biso lite na biso fo tomema yango na ndenge ya mikanda. Maintenant, au côté la comportement ça kosala tala neti akei une église azako bimisela ba pasteur ba paquet un cadre. Non, ndeko Martin Sali to sengi na yo tika babiloko za koloba wana eza kosala soni
oza ko mériter te ozala cadre parce que soki ozalaki cadre ba makambo toza komona ekoki ko échapper yo te. Yo kanisi lelo ata ba Joseph Kabila wana. Yo kanisi ata lelo Kagame obino boloba Kagame na Rwanda. Boyebi te ke Kagame wana bango pe na tango bazalaki kosala politique na bango na ndenge ya maki. Politique na bango ezalaki na ndenge ya kikulu na neti ya bino te. Politique na bango babanda ko combattre Aberimana depuis kala mais ezalaki kaka na ndenge ya ba papier kokotisa na ba bureau malembe ti tango momango yaki kopesama mbala moko likambu kokoya na mesa na ndenge ba atakaki. Mais oya bino bozo kokanisa ete ba violence boza kosala wana nde kopesa solution. Bato mobimba boza na poto boza komibenga boza ba cadre mais boza koyeba te bureau nini bino bokoki ko toucher pona bolobela makambu ya Congo mais c'est grave. Eza grave yango bazoloba ke biso ba Congolais toza bazoba. Non, ezali koka moi. Bande ko ba bolingo. Toko kende mosika te, toko senga na papa Botamba kuna na régie, papa Botamba. Chela biso na nu ba bilili. Total ndenge bato o bazalaki kotata bana. Mais avant to la kisabino. Makambo oyo cadre congolais abandaki koloba. Toko la kisabino na nu ndenge cadre congolais wana lelo mi bengi cadre ndenge nini ya se comportaki na ndenge ya mwana ya kuluna na kati ya église tolobi yango bien na kati ya église ake ko empêcher même ba pasteur basi babandaki mateya ake ko kata mateya na bango pour soi-disant ye combattant inda lingi changement un cadre congolais na ministère moneno ezali na France ake ko sala trouble na église alors que ye ko tusoka zalaki muto ya mayele agoye ko yebisa ba combattant te bo toucher l'église te bo toucher ba musicien te talanga na ko lakisa bino nzela mais makambo ani se échapper abimi mwana ya kuluna alors ton dimaye que azali penza cadre te poete azali mutoyo malgré azali na kati ya ministère de l'éducation nationale il faut se koyeba mosala ni asalaka mosala ya kokabola pe ba papier ya kozoba dossier ya kotia opesaka na ba bureau ezali pe kaka ke motoko koloba ete ndenge toyebi ba congolais ndenge ba se vantaka un congolais koloba ete na zape 4 mais tango musupe akombolaka na ye na kati ya ministère wana ezake lokola na ministère wana bato bakotaka te ye azalaka kuna na kati tamuso akombolaka tamuso achangeaka ba papier poubelle okoyeba pete mais akoyebisa bato na libanda ke naza cadre kuna na kati sekele ebomba makambo esika ma etangaka moto akoki koyeba yango te kaka ye moko kolo likambo nde akoyeba yango mais kaka na ba makambo ndenge tozali koloba na ba argument na ye na ba biloko azali kosala toye koyemona te azali vrai cadre te azali na ye kaka mwana ya kuluna azali tango mosusu mutoyo asalaka na ye mosala sous forme ya kiboyi na kati ya ministère ya éducation nationale tango mosusu achangeaka ba papier poubelle akombolaka tango mosusu ba bureau asalaka mwa makambo ndenge na ndenge mais tango akobima okomona lati mwa kazaka na ye alobi ke nazali cadre mais ozali cadre yo cadre mobimba tala journaliste azotuna tango bino bokendeki kosala marche bozwaki pe autorisation oyo mpona ko-interposer koloba ete baconseil ekobeta te bakomaki yango na kati ya autorisation wana akomi kolia mino akomi kobeta monoko bandeko totika koyokisa bakongolais soni na poto yango na mpona yango na kosenga na papa Botamba bilili s'il vous plaît ebongo nsima tozongela masolo na biso. Bien, un musicien, un serviteur de Dieu, voilà, n'en a bien. Un serviteur de Dieu, oh papa, n'en a bien. Oh, bah, ça, ça, oh, bah, la République démocratique du Congo. Toloba, il a poto à côté, il a dit. Annoncer qu'il y a aucun serviteur de Dieu. Ils ont l'apôtre, ils ont la pasteur, ils ont la bishop. Aucun serviteur de Dieu dans la République démocratique du Congo. À côté de Awa, il y a un bureau. Ma serviteur de Dieu dans le bureau, s'il vous plaît. S'il vous plaît, aucun serviteur de Dieu
mboka Kinshasa à côté ya te. Condition na biso ezali boye. Ba serviteur de Dieu oyo ba côté ya ezaka ya oyo ya awa. Ba oyo ba silisa. Ya awa ya France, ya Europe, oyo bazalaka awa. Tozalaka na problème te. Mais tolobaki boye. Oya ko uta na Kinshasa à côté ya te. Boyokaki message wana mais bosali yango na nko. Atana silisa. Bobengi mukone komane na mukuna. Boyebisiye aya côté ya. Alors que boyebaki ke biso to boyaki. Botie séminaire ebanda jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Tant que boyebi ke biso to boyi, il fallait qu'on respecte. Biso to za la dictateur. Mais to pesa biso bino message. Biso elo to e koloba. Boya bisa na bino a daté d'aujourd'hui. Aya côté ya te. Ate ya pesi soki aye ate. Ba infiltrer na biso comme ça. Ce bataille, vous repayez cher. Vous faites le lobby. Boyoka. David, Boyoka. Boyoka. David. Dans le lobby. Monsieur Martin Sali, depuis quand vous en avez photo? Ah oui, Poto Naza depuis 89, effectivement là ça fait 21 ans précisément. 21 ans depuis que vous en avez photo? Oui, depuis 89. Depuis 1989. Donc là, au mois de décembre qui vient là, j'aurai 22 ans précisément. Voilà, donc je comprends que c'est depuis 1989. 89, oui. C'est bien dit. Pendant ce temps, c'est le président Mobutu qui était au pouvoir. C'est à l'époque de Mobutu, il était au pouvoir et à l'époque, j'étais étudiant aussi. Voilà, donc pour comprendre, moi, pour comprendre pourquoi on a fait un ambada, pour comprendre aussi objectif, il y a combat, la lutte aux à la mener. Alors, monsieur Babin Massombo, vous allez avoir depuis quand na Poto? Bon, là ça fait maintenant à peu près 15 ans, depuis la chute des maréchals, nous avons quitté le pays jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai pas encore retourné au pays. Donc, vous allez avoir suite des maréchals? Non, depuis les périodes de chute des maréchals, donc nous avons dévancé un peu. Il y a les Bossons à Roloba, les combattants ne sont pas des brigands. Il y a les Bossons à Roloba, les combattants ne sont pas des brigands. Congolais, aligné malheur à Bisso, Bajéo, Banako Sana, Mobutu Kala, Yamon et Raza continuer les sous, la banane. Alors, sur ce, Bisso va combattant, Europe, Tolobi Boé, Babiron, surtout il y a IDPS, il y a Europe, il y a France, il y a Paris, il y a Nini, Toko Kanga, il y a l'homme et Toko Kanga, on y tout. Plus question, on a battu IDPS d'Europe. Quand on va regarder pour ça, la conférence de presse à IDPS. Donc on bête à Bango pour discipliner Bango. Et après, on faut t'arrêter. N'a dit c'est qu'il dit. N'a pas tu l'as. Bango, tu vas dégager. La carte, c'est pour la combattre. bato bazali ko perdre valeur ya mboka yango wana nde biso tozali ko baza ko benga biso ba combattant parce que tozali ko résister contre yango. Voilà, vous résister contre yango mais vous voyez ba valeur wana ezanini mais tozongi sur la présentation mon qui tonneto e ba osala ni na vie d'abord awa en France. OK, merci pour la question. Effectivement, je suis cadre dans une entreprise voilà, dans une entreprise de l'État ici en France. Ouais, entreprise nini? Bon, je fais partie du ministère de l'Éducation nationale. Donc, vous allez bien, vous allez... En train de faire ignorer les choses. Ceux qui les lobbyistes que se débattre dans les musiciens, ce n'est pas pour rien. Le musicien entête aussi les hommes politiques. Quelque part, monsieur, calmez-vous, je n'ai pas répondu. Donc, quelque part, Bazali, ko entêté ba homme politique na ndenge na bango na lobaki na yo liboso ki
l'ignorance on est toujours qui n'est nango ba congolais va se faire comprendre que yango éducation nationale et kofi namboka na biso même les universités il y en a plus même la santé il y en a plus. Mais cela veut dire les conditions des étudiants par exemple au Congo, ce n'est pas à l'époque de 1960, les étudiants étaient parmi les meilleurs. 1960, non, soyons clairs, parce que de 1960 jusqu'à période. Les étudiants étaient boursiers. Faut bien voilà, étaient boursiers. Parce qu'à l'époque, on avait le BIS, donc pour le moyen des transports pour les étudiants, il y en avait. Bon, moi j'étais à campus de Lubumbashi, donc on avait les bourses, on avait le BIS. Bon, on avait tout. D'accord. On avait même des rations. Mais aujourd'hui, les étudiants, pour manger, c'est difficile. Pour s'acheter des syllabis, de papier, c'est difficile. Pour avoir le bourse d'études, ils n'en ont pas du tout. Pourtant, nous, à l'époque, on en avait. Voilà. Donc, cela veut dire, je voulais continuer mon idée. Oui. Donc, voilà, ignorance, le Congo est devenu un chaos. Afrique, qu'ils ont détaillé les problèmes des artistes congolais en Europe, en France. Comme nous sommes des Congolais, on ne lit pas souvent. Moi, je vais vous montrer, comme vous voulez, des preuves, parce qu'on va vous amener l'autorisation qu'on a eu des bloquistes et tout. Et puis, je vais vous amener ce livre-là, qui démontre que les musiciens congolais, quand ils viennent ici en Europe, moi, je n'ai pas beaucoup étudié à cause de ces musiciens-là. Mais je te dis, mais ce n'est pas ça. Il y avait un moment, on était tout le temps dans le concert à Kinshasa. Moi, tout le temps, on était là, on volait l'argent. Mais écoutez, c'était vague. C'était l'intoxication. Mais il y a un moment, mais le problème, c'est l'autre, ça dépend, il y a un moment, il y a un moment, il y a un moment, tu dois comprendre que banana biso baye awa na mboko oyo. Donc c'est quoi les massagistes ezali kanda ya les kanda tie toujours comme non otanga classe té pour na non mais ce n'est pas que totanga classe ya mingi te l'ambiance na biso oyo memaka biso yango tokoma na université mingi te eza par rapport à nga moko yango na moni dégâts na ngai na sala na vie nanga na lingi te ba patriote nanga bakota na libulu wana te parce que avant yo corriger moninga faut mi corriger na yo moko donc c'est moi qui fais l'effort na ndenge nga na vivaki bandeko na ngai na tanga na université na ko stoka na poto que il faut avoir des bac plus 5 mais nos enfants maintenant ici en Europe comme je vais vous expliquer. Je suis dans ce milieu-là. Comment ça se passe? Quand le musicien arrive ici, je ne peux pas citer le nom de quel musicien. Quand le musicien vient ici. Vous allez toujours dans un musicien? Mais non, je le voyais. Je le voyais tout le temps. Okay. J'avais amené même quelques musiciens parmi le marche de soutien de la République démocratique du Congo sur la situation qui s'est passée à Goma et Bukavu quand il y avait mais voilà. Mais le problème, c'est qu'on a constaté que voilà, les musiciens Abisso, baza koya na système oyo eza na Kinshasa ya kosala kotindaka bana ya batu. Je vous dis ba ibela bango bilamba pona ba dédicace bana ba jeunes filles ils sont en train de vergonder des enfants pour les papiers pour rien à se retrouver dans 3 4 5 momies onde to benga biso basi ana bazemi pour y récupérer mukanda azonga na Kinshasa et quand les enfants là restent avec ces grossesses là les enfants souffrent. Et ils sont devenus des mendiants. Quand tu passes dans le métro, au moins, tonton, aide-moi, je manque l'argent pour les couches. Moi, je l'ai fait. On a même la poste. Tout ça. Bana bakati classe pour na magamboana. Bana bazokota ba buloko awa na France, bazoteka diamba pour alimenter ba musiciens. Et quand ils arrivent à Kinshasa, c'est le même garçon qui me disait "Ah mon grand frère, nous sommes allés voir d'autres amis, mais franchement, oui que je suis déçu. bandeko babolingo bino moko bouti komona pe bouti kolanda bomoni ndenge nini oyo babengaka yango bozoba. Un cadre congolais ou besoin que le bagazali cadre ake na église na ndenge ya kimwana ya kikuluna même na kati église azali kosolola na ndenge ya kicadre te azali kosolola na ndenge ya mwana ya kikuluna bandeko un cadre
cadre azali moto oyo il faut koyeba pe kolakisa bato nzela. Un cadre azali koyeba ndenge nini akoki koencadre bakuluna ya poto te basoi-disant bakombata mais ye moko mpe kuluna mais amipesi aza komipesa titre ya ke nazali cadre. Bandeko bino moko bomoni ndenge nini un combattant amipesi kombo ya cadre mais makambo ebele ezali koéchappe ye ezali pasi mpe mawa. Mais tolobaki yango ete ndeko soki olie otondi te koya kosala baventure na makambo ya Congo te po soki oya kosala aventure na makambo ya Congo tokolekisa yo na scanner okoleka na scanner ya radio Zoomel 1000 malgré bolobaka toza bazoba mais olinga te tokolekisa yo na scanner po totalisa ndenge nini bato mosusu bazali kolinga kolalisa bato pongi na bamasolo na bango ya lokuta. Mais scanner ya radio Zoomel 1000 ekolemba kosala na mosala na yango te. Mama Rosalie nazongiseli yo maloba. Merci mingi Papa Roger pour na kozongisela ngai maloba. Eloko kaka ngai na koloba ete Papa Roger il faut koyeba yango ete moto oyo azali cadre te. Azali cadre te bandeko. Azali cadre te na kati ya ministère de l'Intérieur. Parce que ezali kokamwisa mingi komona ndenge nini moto oyo azali komipesa titre ya ke azali cadre na ministère de l'éducation nationale ke ye moko makambo ebele ezali koéchappe ye. Bandeko soko omoni kaka moto aza deja na matutu ebele na elongi ata alobino aza cadre avant ya kondima ndeko benga nanu mpe mavanda mpenza étudie malamu po ete soko omoni moto azali na matutu boye bandeko bazali kaka bato ya biyoma oyo bato ya boye mpe komona ndenge asalaka na ministère de l'éducation nationale wana kuna na France na kidimba kaka bakonzi baza te okomona kaka mwa eboka bapapier duplicateur azwi yango afieti yango okomona bimi nango swabala oyo bato ya boye mpona kodokola des fois te parce que aza mpenza donc ngai moko kudu na minito ndenge nazali koloba naza koregrete mama Rosalie nalobi ete bafrançais basali erreur toyei komona pourquoi désordre ezalaka mingi na baministère mingi ya kuna na France po ete bato mosusu baengajaka boengage kaka moto bozali komona moto ya malonga me nzoka nde moto azali kosala makambo na sese sanke bomiyeba bandeko ata bino moko ndenge nini moto ya boye epuis aza koloba bien asali 21 na kati ya France 21 bandeko 21 me moto azali se comporter neti mwana ya kuluna nayoki posa ya kolela yango na nalobi ete ngai mama Rosalie nazali koyebisa bino il faut bako mbata oyo ya ntango ya deuxième république oyo bakimaki mboka baye awa bandeko il faut basala recensement bakende bango nyonso tu na ntombo ya Mobutu batuna ye baloba ete papa bapapa na biso basalaki na yo mais biso bana ya oyo tozalaki bana ya na ntango ya deuxième république mais kana nukolotisa biso ata na ndoto otiaki milimo na biso nyonso tu wapi po ete totikali bato moko tokomi kosala kaka bana makambo lokola bana ya kuluna bandeko 21 na kati ya France mais makambo ebele ezali koéchappe bandeko bomoni oyo nyonso te ezali balibambe boyebi na ntango ya deuxième république bakonzi wana bazalaki kozwa kaka bana na bango bazala koya kotanga na bapoto na babourse eza koya bango bazala kozwa kaka bana na bango bomoni fruit yango fruit ya bato oyo bayaka kala baye kotanga na bapoto depuis 89 ti lelo alobi katanga na poto mais botala comportement
comportement oyo ata ngai mama bozali balobaka naza zoba jamais 21 na kati ya poto nakoki kose comporte boye ngai mwana mobali mobimba nalobi ke nazali cadre nakende na kati na église mpe nakende kosala trouble église ese bandi bakoti lokola bana ya kuluna mpe ba interdire même mateya bakomi koloba n'importe quoi. Est-ce que moto babengi azali cadre akoki kosala bamakambo ya boye? Bandeko bokeba na bato oyo bazali koloba ete bango nde bazali bato oyo balingi mpo balibere biso tolongwa na pasi me oyo ezali libération te ezali nde bazali kolinga kopesa biso ki dictature moko. Donc tondima kaka bango bazali koloba tosala kaka bango bazali koloba mais ezalaka ndenge wana te. Ngai kaka tango na teli kaka elongi ya mwana mobali oyo na matutu na ndenge mokolo na monaki na église makambo aza kosala bandeko oyo azali cadre te. Oyo ata na ministère de l'intérieur wana oyo soki le ministère de l'éducation nationale oyo esika asalaka naza koyebisa bino ya solo bandeko na kati kuna lokola bakongolais baza bato moko babiro bongo bakotaka pamba te ntango mosusu aza mutu moko achangeaka bapapier poubelle ou bien soki bamikanda bakomi na biro boye azwaka kaka bapapier aza kotransfere bapapier banini mosala na ye soki wana même un cadre bandeko comportement ya boye bandeko kazako alati wana ekosa bino te. Kazako alati wana ekosa bino te. Oh bakazaka ya boye peko soki okomona ta bato oyo batekisaka na bamagasin baye na badeba ya boye okomona mpe bato mosusu bakoki kotelema mbala moko balobi kazako tobungisaki na magasin na biso banini tala yango na nzoto ya cadre po ete tout est possible bandeko. Vraiment te en tout cas te komona sikoko bato bazali kosala lutte contre Joseph Kabila bazana bango zéro bazali pamba ba mayele te. Un cadre azali koyeba te ndenge nini akoko diriger ba combattant basalaka bamikanda Alexa bango bokota na bureau bobima bo ayebi te makambo nyonso ezali koéchappe ezali pasi pe mawa bandeko babolingo na banzi ete oyo tozalaki na yango wana mokolo ya lelo bino moko bojuge botala kaka moto babengi cadre makambo ndenge ezali koéchappe bandeko moto mosusu bajijaka ye mpe oza komona kaka matutu na elongi oza koyeba ndenge nini moto yango azali. Bato mosusu matutu ezalaka signe ya monene ya elembo oyo bato oyo bazalaka ete basalasala bamiyoma bandeko mpo ebi biyoma mosusu ezalaka lokola bapunition ozwi litutu yango boye nzambe mpe aboyi kokitisa yango atiki yango koma elembo mpo ete bato bamonaka yango na makambo oyo osalaka etikali neti elembo. Me tozali koyebisa bino ndenge toetudie ndenge tokotisi tata oyo na nkombo ya Martin Sali na scanner jamais azali cadre na kati ya ministère de l'éducation nationale. Azali ntango mosusu moto achangeaka bapapier poubelle ntango mosusu moto azwaka badossier mpona kokende kotika na babiro parce que un cadre na kati ya ministère monene boye makambo ebele eza koéchappe aza koyeba teke politike ya bamboka na Afrique dossier tokoki kosala dossier tokende kokotisa place boye tosala bo ayebi te botika bilobela mwanza katukadi bandeko babolingo oyo tozalaki na yango wana bozala kaka bisika bozali nde na nsima bango tokotalisa bino basango oyo tobombeli bino merci. bandeko babolingo na banzi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolekisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na banzi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na banzi ete mbala ya nsima biso bato ya Zoom LD tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zoomlmil.com ezali wana mpona bino na banzi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci.